Balobaka, Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur baloba, basakoli, bateya nzambe, basala nzambe, na chrétien ebele, balobaka, soki olingi oyeba, mutu wana aza kosambela, Yezu ya solo, azali kotanga, kombo ya Jésus ya solo, fwa loba, Jésus-Christ de Nazareth. Na kanisa ya bongo, de Nazareth ou bien de Nazareth, na kanisa bolandi yango bien. Bino nyonso boyebi pe yango. Alors, mutu nyonso azana tembete, soki balobi, Jésus-Christ de Nazareth, yeba mutu wana, alobi kaka Yezu moko, alobi mususu te. Ndengwana te. Alors, bandeko, soki bondimaka vraiment eza bongo, to eza bongo te, bolandanga nga na ko expliquer bino pourquoi oyo alobi eza bongo aza na raison na oyo alobi eza bongo te aza na raison. Na kanisa bo comprendre. Soko lobi Jésus baze belé. Balobaka bongo na ba pasteur pe na bato belé. Fo loba penzo sukisa Jésus Christ de Nazareth. Balobaka bongo wana sans faute ezakaka Jésus oya Yezu Masia. Alors nga sikoyo nakoloba na bino soki eza ndenge nini. Me bino moko tango bokotala yango bokodute na maloba na nga te. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki mutu alobi tango aucune église tozo sambela na mutu, soka zolo bakaka tozo sambela no nom de Jésus, zalaka nanu na doute fwa soki saka Jésus-Christ de Nazareth. Na kanisa ekoma pe na mode soki mutu azo sambela azako beta kri ezako suka bongo. En tout cas, mutu akozala pembeni wana akoyebaki oyo azotanga penza kombo ya Yezu ya likolo. Ça c'est vrai. Alors bandeko, l'époque ya Yezu ezape ya solo, Jésus-Christ de Nazareth ezalaki kaka ye moko. Pambate kombo na ye ezapenza oyo babetang bazobenge Jésus bazakoloba toujours de Nazareth. Jésus-Christ poza mon Christ. Po ye mutu na kanisa ndenge kaka bapesaka bino mateya boyebe explication wana nga moyenne expliquer zate po nazali mosala nzambe te. Me boyebi tina wana eza kombo wana eza complet mbongo pe lakisaka ke mutu mususu azaki na kombo wana te kaka ye moko. Ça c'est vrai. Mais alors bandeko fo boyeba Yezu tango akufaki batu bamonaki makamu isi, batu oyo bandimaki te balelaki, bakomaki kondima. Na kanisa bino moko bolandaka Bible na bapotre ne bazako za na doute, mais tango asekwe lisusu bandimaki ye penza na ndenge kosakana te bakomaki kopanza liloba. Na kosi eza bongo. Alors boyeba bien, avant Yezu akufa, Barabas azalaki. Bobo sanate, Pilate azalaki, Berold bazalaki, bafutisi mpako bazalaki. Bolandango bien. Alors, sikoyo ndenge zawana, tangu Yezu akufi, asali sikoyo, bato bandimaki te bandimi. Impact esalami. Tangu basaline, yekoli na ye, yeko mona sekwe lisusu, bakomi susu na molimo mosantu, bakomo panza sango elamo. Alors elakisi ke, tango azo panza sango elamu, bazo panza toujours na kombo ya mutu bazalaki ne Jésus-Christ de Nazareth. Mais bobo sanate, nanyo ya bima lubwaku. Comme on Barabas. Barabas bazape na ba clique na bango. Bazape na ba diversaire na bango. Alors c'est possible, Barabas na ba diversaire ne mso ba yanke. Tango bazala soki ne yoma okokota na kana ngate okokota na kana ngate, c'est possible mutupe ya groupe wana mususu adversaire
ya Barabas akoki mpe ko surnommé ngai mikolo bobengaka nga Jésus Christ de Nazareth. Wana ezakaka o nazoloba ezakaka ezakaka supposition mais eza réel parce que soki totali bien kozoba surnom bakombo ya batu ebandi kaka na ntango ya Mobutu te, ebandi na ntango ya Donald Trump te, mais ebanda kala moto asurnommé kombo ya mutu moko azala puissant akufa to azali ebanda kala. Alors c'est possible après Yesu Masiya Jésus Christ de Nazareth mususu ya ba surnom babimaki, ou bien voire même mutaboti mwana ou bien Barabas makangu moka sentaki aboti pe mwana akoko pese pe kombo Jésus Christ de Nazareth soki Barabas aboya ye ou bien lingai alobine ke bo mwana na boti awa yo sundoli ye na ko pese kombo ye lombe koleka yo. C'est possible. Vous comprendre yango wana elakisi nango te sokoke pasteur moko boye atio loboko alobi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, yo lobi yenda zani na oya solo. Mais c'est possible azana azolobelo oya mwana Barabas. C'est possible azolobelo oya diversaire. Mutu moka surnomaki yanke ya bepok wana tango Jésus akufi. Barabas azoya na secteur boule, balobi secteur wana kokota te eza ya Jésus-Christ de Nazareth. Barabas akoloba boni boyko yesa dayaki nani sus balobi ya moka bimaku na ba pake yepa koma na kombo wana. C'est possible. C'est possible mwana mo pa botema ba sirnoma ki kombo wana te me ba pesa ki yango penza na ba parane complet. Tango azoya boye ba master bazoya ba benga ki na kombo wana. Yango wana elakisi te. Soki pasteur atiolo boko alobi nga na soki sina suka. Biso nde tozani ya solo oyo kuna soki zarate ye ya lokuta azokoso azakokosa yo koma oya soki sekuna te ya yebiki ya lokuta akolo barepeka Jésus mazolo bela Jésus Christ de Nazareth ezate soka soki site ndakomi muta lokuta oya soki si akomi muta solo. Mais pourquoi pas kokolo bela mwana Barabas soki azwaki kombo wana ou bien ba surnomaki ou bien botamaki na. Pourquoi pas ya yanke époque wana hein pour génération sanzaki l'isole tikalaki histoire tikalaki avant ba potre babando koma tout d'abord faut ba lukali baya ba pe ko koma. Alors babanda ko malembe po Bible obo tangaka et salama makambo ebele bomonaka na Bible oyo baye ko koma ngo kaka partir ya 1400 1500 1000 donc tisikoy ningi bomonaka Bible vimba bongo. Mais na tango wana kutu ba porte Paul nanu ba yete po bolobaka Paul mutakoma mingi mais tango wana na yete donc Bible za le vide. Mais entre temps batu bazozo ba sirno ya batu mususu azu ya Pilate bazali misusu azu ya Hérode azali mususu azu ya Jésus Christ de Nazareth bazali pe oui bazali après Jésus kombo ne pe tambula. Lelo oyo batu basirno bakombo wana bazate c'est vrai bazate ou bien bazali meto monaka bango te yango wana bandeko soki ondimaka pasteur na yo to mosala nzamba za pembeno po atangaka kombo yango complet en tout cas yeba eza na impact moko te oyinaka mosala nzambe no po atangaka ngo ya ndambo en tout cas po nanga eza kaka na impact moko te. Impact moko ya bien yo moko na kati ya motema na yo yebaka Yesu nino lobaka ya mwana Barabas ya yanke wana mususu adversaire Barabas to ya nani. Alors boyebake oyo nyonso elobamaka bongo eza kaka koloba oyo emesana koloba po kaka animation eya makasi na kati ya beglise na kati ya boyebi yango bien à part beglise catholique beglise ba musulman beglise oyo etikali oyoyo basambelaka nzambe mais avec concurrence avec image moko on dirait show concert. C'est possible faut basalaka toujours ba show soko tali na Facebook ba pasteur o ba renyaka o basalaka kaka ba show soko salaka show te en tout cas au raté.
même ozana pasteur ozosala pastoralité ya kanda sho kitoko bakolanda yo pe bakoyoka mateya na yo. Pastoralité ya pete bakolanda yo pe bakoyoka mateya na yo. Alors pasteur siko aza na église ya munene ezala ya muke soki sho eza kitoko ekosalama. Alors kombo wana pe bango bamemaka yango na ndenge ya sho siko sho wana bino bokanisaka ezande molimo mosantu mute kiti etelemisi bino basuki ekomo binisa bino makasi. Non, wana eza kaka musique. Soki nzembo ebetami bien, mbunde ebetami kitoko, kelike bafi baza liboso, bamama bazodendisa mwa eloko, bapapa mosusu babeta bacostume parfum bien, nzambe alingaka salite te, mais ambiance bongo ekotia deja bilengi nakosi te. Alors bobosana te, bo continuer ko boule ngai na pesi bino kaka boule eza kaka supposition, eza kaka nini lisusu babenga hypothèse na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.